Voilà bandeko balandi bozali baike bozali ebele bolandaka biso bipai na bipai to moni ba mbula ba message o ekwela la kati ya bémission na biso. Donc cela prouve l'intérêt que vous accordez à cette émission et donc to ko trahir binoté. Donc lelo to kolobela makambo eleki semaine o sur le kamobimba ti to komana moya lelo na kati ya Congo depuis passation ya pouvoir entre le président sortant et le président, son successeur, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous avons enregistré un certain nombre de mouvements, des mouvements politiques donc au sein du gouvernement. Notamment la nomination du directeur de cabinet du président par ordonnance, sans attendre qu'il y ait l'installation du Parlement. C'est que les autres disaient, oh non, voilà, à cause de la montée, Parlement, c'est la majorité. Au moins, les lots politiques, mon tuto, comme ça la politique, mais mon tuto, à l'ingotangate. Ah. À l'ingotanga, ni constitution, à l'ingotanga, ni oyezo les cas réellement, à nayokaki, papa zoatan yakotanga, surtout constitution, et bandengeni, makambu, et ça structuré, nakati ya. Yamboka. Donc, na po ya mibale, il y a la bongo réunion entre le président de la République, M. Antoine Tshilombo, et le haut commandement militaire, sans l'aval toujours, hein, il y a parlement. Puisque papa qui, oh non, armée, Kabila qui est armée. Mais non, tout le monde a bengi si bango, a yebi si bango, ndenge nini, azan vision ni nazango, pour la militaire nabiso, pour la armée nabiso. Il y a zali garant. Il y a sécurité, la sûreté, il y a population. Tout le monde qui n'a point mis ça, tout le bongo, suppression et négociation sur la révision en hausse de frais académiques dans tous les établissements universitaires publics. Ah. Donc, tout le monde qui n'a l'umbashi, mon boule bima qui bat la classe, bimi na balabala, ma kofi tamboli, ma sasibeti, batuba koufi. Et dans la foulée aussi, commandant, il y a ça qui mitine, donc ça sur les bétamas, donc à Samba qui n'a évité sur hasard aux arrêts ou, ben voilà, donc le verrons tout à l'heure. Suspension, il y a DG de la Transco, donc une grande société de transport à Kinshasa. Au boye malamu était ndekoana, ba pesa qui mosolo à l'État, to ebelo nasa na moté. Mais mbongo isika ekenda na anse kenda libenga na e puisque papa na chanza mituka na ndenge ya liboma papa wana bana bazana poto mwasa za na poto donc me bandeko bazo sala bazo buka na mikongo na kati ya société bazo kalifuta te na anse ta ba 40e 50e mois yango yo mbongo ata ya muke bazo ate ndeni noko vivre bino bato bozana ba poto bino bato bozana mbongo bozana moyen ndeni noko vivre pendant 30 mois bozana salaire te mutola akoma muyibite neni yamano mona ba papier oyo il fallait basa la ba rapport et comment on te kamana ba mapa ba papier oyo yo tika na kata ya otinda CV tamsu na transco ba benso pona musala papier on était comme na maman wa te ka nguba et donc trace les assoutes yo zela ba bengsao mais trace les assoutes puisque papier kena mutu o il fallait gérer ba papier na afuta marate ndeko nasi bolanda ki nenge mbongo eliama ki na ndenga mukete na ndeko o ba bengi André Kimbuta. Donc non seulement ndeko wana melaka diamba na ndenge ya mukete ndeko wana za momeli masanga kuitera libela. Donc ye o etali appareil à l'état ils a problème na été Kabila nde il fallait kipe mboka na ye zana tepo a kipe mboka kamata 345 tenez bien 345 millions de dollars ba pesaye mais botala état ya villa Kinshasa bino atokenda Kinshasa botala état ya poubelle ndenge tondi na kata Kinshasa bino atovanda na kata capitale kin oza obenga makin label ndenge koma poubelle mais tout ça na gouverneur na Kinshasa azana budget tous les ans bambongo futamaka so ke poto olingo zonga so mwana poto ke Kinshasa olingo zonga oza obligé futa $55
to ibite mbonga so ikende kerapi certainement ikena libenga ya mutu moko ba bengi André Kimbuta. Bon ndeko yo perception ba détail na nyonso wana dialelo eza susute na Kinshasa facha lobi dialelo msalana dialelo mubandi lang alobi oya koyoka yembele dialelo ayeli musala amen ayeli ba PTT azadja na top ya ba grade ya ba responsabilité donc azala besoin mutu ayembele nzembo te alors télévision ba média balabala ba média ya wenze ba média ya soki ndenge nini oya koyoka yembeli ti soki ndenge nini place neza na makala donc biloko wana akabo pia et puis kala mingi te ministère ya média et communication donc ekokota mai puisque bato wana ba musala na bango ezaki mpona koyembela mokonzi oyo auti kobima. Et puis aussi il y a des divers hein, ceux qui bandeko bakomaki c'est que bazozela que yo ndeko ozongisa mituna mutuna liboso na otuna yo ndeko yo ozali pape ozali monseigneur ozali abbé ozali puisque ekotiwano lati ezali abato ngambo wana msusu et puis bato bazozela vraiment na ngambo no yo olobela mingi religion mais bamoni oza ngambo na religion mingi na politique ni pouvoir bon to éviter yo moko on fait sa réponse na mituna bandeko botuna parce que ça un peu déranger na nasi baza bato ngambu susu et donc voilà première question na ngai ezali kokende par quatre chemins te toye ba nomination ya directeur de bureau chose ozela ki kamere azala premier ministre mais andimi vraiment azala chef à bureau, il y a Elise. Est-ce que ça la vision songolo pour la mboka? Parce que ce qu'on doit le faire mboka, vision y a été mais pour la mboka à cause de la vision pour la poste. Merci puisque tout ça on continue koloba en qualité de serviteur Nzambe, déjà dans la politicien émission oyo ezali évangile en marche. Eza kolobela spirituel, eza kolobela social, eza kolobela politique. Pourquoi politique? Bible la kisi biso ke barwa ya kala ezalaki basali ya Nzambe batu bavandaki kokende koluka bango. Bazalaki mandaté pa Nzambe po apona. Batalisaki biso nza ko continuer koloba keno. Oyo aleki aza toujours 5e président Fachi mwana bilaka signature mboka eza na maboko na ye eza taya Nzambe. Taya Kabila et c'est Silaki. Alors j'ai fait ma part, maintenant c'est le temps de l'Éternel. J'ai accompli ma mission, le président est élu. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Tout ça, toujours dans le Makomi. Total, ça qui bat tout, Congolais, 9 Congolais sur 10, Namolimo, Bazako Sosolate. Donc, Yom Tanzambé, dans le président a élu ou nommé. Nalobi Azali élu. Parce que tant où Tozo qui barema, Toyebaki ke, Nanzoto, à cause de la cocoso, na Bamakambo Ebele, la Katambo Kawana. Mais si quand tu as la révélation du source Yanzambe, que j'ai permis à cela, comme j'ai permis, j'ai choisi David à la place de Eliab. Alors carrément, le kola ezali taille Nzambe, Nzambe moko mutu à cause de makamune na maboko, et pas oyo, mais preuve na maboko na munoka ba congolais, parce que tout le bakino, l'élévation de l'Éternel provoque des jaloux et des ennemis. Ce qui dit bokonzi ezaya Nzambe, il faut bota biloko na mibale. Il faut bota batamutema likundu, il faut bota batamutema mabe. Wana ki bokonza Nzambe, il faut ba bunisa, opo Nzamba mi monisama. Mais Satana bunisa ka Satana te, sinon te royaume na bango et ozosu na makasi te. Ndoki asala ka chantage na moyi. Parce que na butu apesa ki mwana onoko na ye, oyo eliaka musuna ye bazoko kozongisa te, yango chantage feza na moyi po balekisela bango miso. Mais tout ce man azo continuer kolobake. Le président Eli, il a volonté à Nzambe, Nzambe mouta permettre yango. Ndenge ayebana ko salisa, ko sayena 1 Samuel 16 7 à 13. Nzambe azu David aboyi Eliab. Alors oui, vous regardez ce qui fait vos yeux, mais moi l'Éternel je regarde le cœur. Mais si quand tu zo loba tango lobi na ngotuninga ba question wana. OK. Poto koma bisika oyo tozali lelo, toza ko continuer ko yebisa ba congolais ke Nzambe akoko utiliser nyamate. Nzambe a quoi utiliser nzokute. Nzambe a utiliser kaka être humain. On a vu pour la nomination ya Vital Kamerhe. Oui, nanzoto to monaki ndenge ba panzani. To monaki ndenge ba contrat ba signé que yoko za la premier ministre.
ngana kozala président. Mais tomona kindenge Fachi ayebi na ko voter ndeko Fayulu. Tomona kindenge alobi pe biso nyoso sima ya Fayulu. Mais akabi ki bokonzi tozo continue koloba Nzambe a ressuscité mitema ya peuple d'abord ko baloba ki keno papa lobaki le peuple d'abord qui bokonzi ezongi selié Nzambe azongi selié. Alors tout simplement ça va signe oza ko lakisa keno c'est le temps de Dieu au Congo. Vouloir ou pas personne a ko contester na temps Nzambe. Alors sikoyo mukili satandaki keno Kamere premier ministre mukili to se fokolezaki na mambotali ya parlement kuna nde majorité ekoyeba na kozwa premier ministre mais mama ya makambo pona kotalisa ba signe ya Nzambe ke pour konzo za ya Nzambe makambo nyuso yosalema na cabinet. Alors président azali o azana signature ya mboka mutu moko ko boya ngwazate. Alors avant likambo salema il faut peut acha linzaka na ye alazana code ya mboka signature ya mboka Fachi c'est que président mwana bilaka oyo kimbango aloba soki aloba kate ba yebisa biso mais toyebi ke no kimbango zaki makisapi mineité mitano oye kangama ki seke oye fungwami vouloir pas professeur kimbango et kokisa ponza mbako sakate. Alors du coup sikoyo tango Kamere sikoyo ba nommé directeur ya cabinet tout simplement za lokola vice-président azap vice-président parce qu'après président c'est le directeur de cabinet de pas ba okata makambo nyoso mais premier ministre c'est très premier ministre a causé la biloko balambi bakolo biloko ba lié nesima ba servir yo après. Mais plutôt ce jour-là, ils ont été incapacité à renommer Premier ministre puisque la majorité, ils ont été pour la base d'un Premier ministre issu de l'opposition. Mais si on n'a pas de total, c'est que non, Makambo Oyo, ils ont été Nzambe parce que bah nommé directeur de cabinet. Directeur de cabinet, Premier ministre, n'a pas na parlementaire. Mais bah mikin de comme Koko Sama, état des droits en marche. Et quand il va à Transco, et quand il va Kimbuta, aux on a deux surtout, et quand il va colonel, et quand il va à Sonas. Et ça, quand il que non, Bozako Zela na parlement, mais Ndeko Kabila, derrière toutes les paroles et l'esprit, mon successeur, il aura tous les pouvoirs. Pouvoir de moi, Nini. Et ça, Nzambe. Oh, tout ça, comme on a. Si quand il a nommé Vital Kamere, ministre était nommé directeur de cabinet. Azali, oh, tout ça, qu'on continue Koloba. 9 Congolais sur 10, y compris Namoko, par la chair, à quelques Congolais, Nazana Bango, Toloba Keno, Vital Kamere, Moutavani, si Kabila, na accord de Lusaka. Oh, Yebani. Toloba Vital Kamere a trahi encore les Tchétchènes Tshisekedi que son âme repose à paix. Oh, Toyebi. Mais le même homme, Dieu l'a utilisé encore en 2018 pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Alors, tout est dans la deuxième question de l'écho, pour nous amener l'immunité. Narasi, Tomonaki, tout de suite après réunion à Bango, na Vital Kamere, justement nomination, par ordonnance, na Vital Kamere. Tomoni a senti ba militaire ba au commandement Mobimba il y a République démocratique du Congo mais ezaki pour natina nini parce que biso toyebi ke yé armée Kabila mtoke na armée toyebi ke Kabila ke na armée akena majorité akena nyonso puisque aza majoritaire mais eloko li solo nini ko ozala lobami na kata réunion wana na ba haut responsable ya armée. Merci. Nakoki kozong saba réponse belete sana kota na makomité parce que naza na révélation. Alors muto za na révélation za na avance na muto na révélation te parce que bazala ki 12 apôtres yeso atuni bango soki mukile tuni bino naza nani 11 bakoro ya no la te Pierre mutabisa ki aye anole abi que no tu es le fils de Dieu vivant. Ah parce que ça qui na révélation ya koyeba identité ya maître. Alors le oui mais bien sûr dans la révélation à Pierre. Mais naza na révélation à Pierre était naza naniki kolobela na o état spirituel. Alors, dans le moment où Congo, Nzamba Sololi na batu na nenge ebele naza continue koloba que non, le président Eli, il va traverser les épreuves aux Ezali et yena yete et le prévoir les ali conséquences il y a mentalité na éducation peuple congolais za kokufa. Congo Ezali kokufa lokola Lazare faut ezala ressusciter. Alors, il va traverser les épreuves ça ne vient pas de lui, ça vient de nous-mêmes le Congolais, nos maladies spirituelles qui viennent de nos familles. Et puis, il y a un changement de comportement. Alors, pour répondre à ma question. Alors, dans ta question, Jérémie 23, chapitre 23, verset 5 à 6. Yokane baza koloba pour la identité mokozamboka oyo nzambe aponi, oyo nzambe alingi a servir na kata Congo. Balobinini, Jérémie chapitre 23, verset 5 à 6. Oyo za kolakisa état des droits en marche au Congo. Yokane balobi.
le Seigneur déclare, les jours viennent où je ferai naître un vrai fils de David. Il gouvernera comme un bon roi. Il agira avec intelligence. Il fera respecter les droits et la justice. Alors, dans le pays, à ce moment-là, le royaume de Juda sera libéré et le peuple d'Israël vivra en sécurité. Masolo et Sili. Alors, c'est-à-dire Masolo et Sili batalisi awa droit, batalisi awa justice. Na réponse na yo otunanga yo yango yo. Et tala mikolo koya et ko pese na bino et ko botela bino mokonzi ya mboka, mwana ya bilaka, oya koyela bino mibeko ya mbula matadi bino nyonso bokozala na sima, bokoyoka etomoni yango tango soki tango bobenga soki le général tango soki nani na bango nyonso ba s'incliner devant le chef de l'État. Ba s'incliner et ningiko bakeno bamba soda oyo batikele na mboka bakoyoka mokonzi ya mboka parce que mutaza na signature état de droit yango wana esi ebandi ezali en marche. Bakoyoka mokonzi ya mboka Félix bakoyoka pe Raïs ouais otobima. Oui mais lobi bien Kabila tana yesila lobi je fais ma part na ebité sona koloba na français pa bi na sina sali ngonga na ngai na kokisi oyo batina inga na sala mwana mboka abimi e komita ya Nzambe Kabila lo combien de fois balbi sa katisuki akati mandefu azako kota na ba supermarché na kitambo magasin signification kasa mando deux fois katasuki mais c'est la signe de la paix et la tina sukoni maboko na compé civil na sala ke ko soma mapa na ngai akoti na ba supermarché sans garde corps sans mutu na sima asali ke lokola mutu nyoso. Alors ba o bazo benga e babi et sili na longoli pisi na komi na pisi ya civil bo benga ngate président a déjà élu. Le prévané, Mapinga va s'incliner devant les chefs de l'État. Et nous, Jérémie 23, chapitre 23, verset 5 à 6, et Kokisami. On a Bazakoloba. Et là, ici, droit, na justice, état de droit, état marche. Tout le monde qui a Lubumbashi, na semaine où on est Kamouboulo, ils ont na université à Lubumbashi. Oui. Bana classe babimi, bazo réclamer, maï bakataki, courant bakati, bloc à kolea, moutouya. Frais de scolarité, ba matissa, ba papa ba futa makate 40, 50, 60 mois, oui. Mais bazo matissa minerval, ba matissa kaka ba bino et trop c'est trop. Surtout nous quand en classe mais moi au biso to kendele, to risquer to kata classe puisque minerval vous a sauté, frais de scolarité vous a sauté, to moni mon boulot au ebimaki, ba baza armete, baza na machete, baza na acheter, baza na flecheter, mais soda ba tirer sur ba innocent na. Misat Bakoufi, oui. Y compris soda monakati wana. Mokonzi na bango azaki na ou apesaki commandement. Bon, na évité situation et souveni. Donc tu as vu que le recteur nini ministre Steve Mbikai qui était ministre, il était bon alors Tonito y un petit peu puisque yo yebi mieux, ou expliquer un peu bandeko o balanda ki to va vraiment mozindo le sola mozalini. Batata ba mama bandeko ba kolanda biso nazo ko ba toujours que non, je suis le messager. Galates 4:16. En vous disant la vérité, je deviens votre ennemi. Je suis l'homme spirituel. Nous contrôlons le politicien par rapport à leurs paroles. Nous sommes derrière ces paroles, leurs paroles plutôt. Alors du coup tozo ko loba bien. État de droit signifie éducation et changement de mentalité. C'est ça, état de droit, en marche. Alors, éducation, la biso va congolais, eza nini. Et si Ekoufa, depuis 32 ans, Ekoufa, na régime à Kabila, Ekoufi, na régime à Mobutu, et na moment où, et comme le gouvernement y a état de droit, et sengeli éducation, ils la ressusciter. Et sengeli mentalité, à Batou, ils la changer. Mais si koyo, ce qui est mon comme konzi, à lobby, et qu'on a le gouvernement y a état de droit, et nous koloba que non, mon konzi o azana tort, il faut se justifier et pas à l'État. Et nous koloba il faut tout ça, mi beko ya mboka, il faut leka et pas à ba konzi o loba makambo bosalaki. Oko ce qui mboka eza ba signe za ko lakisa que non, positivité koti na mboka parce que tangu ya Mobutu, tangu ya Kabila, ndenga bomaki mutakono luka azate. Ndenge betide ba kufi mutakono luka azate. Mais ba keko lukaye ba suspendre bango amekaki en quelque sorte. Oui, mais le gouvernement oyo balobi bien élévation ya Nzambe kobota ba jaloux na bato ya mitema likundu baza komeka batala est-ce que akosali l'état de droit ou pas. Alors asi alobaki je suis pas demandeur ni preneur, je serai le président de tous les Congolais et non des tribus de Luba. Averti na bande konay ba Luba et ngi koloba que non
o tchetembe omoni yango ngai mutu nakokanga bino te mibeku moto ekokanga bino parce que azana linzaka ya mboka c'est différent. Alors tant bayoki déjà état de droit colonel wana ou stimbika bozo koloba ça soit qui courir na ye moko ko se présenter avant baya ko lukayo, c'est ça l'état de droit. Changement de mentalité on azalaki nango na tangu ya oyo koya eya ezo sute mapeka ebukani ngai moko na ye ko se komitika makambu ese bandi eza en marche eza fasa ko lakisa keno oyo na lobaki yango na ko salela yango. Alors nandeko wana pour l'instant azana poste te bavandisi bango jusqu'à nouvel ordre toyebi soki bavandisi yo elobi état de droit soki oza na tort oza ko condamné soki ba oza la condamné mikolo ko ya to komona bango te. Alors on déconne si to zokende malembe na suka na salelo to mona ki 3 jours de grève na Transco na Kinshasa bon bana basi mibali bana batamboli makolo ndenga mukete to mesala déjà na babiso yo à Transco ils ont environ 390 na Kinshasa ils ont partout donc par leur couleur tout le monde en partout ils ont tambola ils ont même bateau ils ont propre ils ont pas ça mais c'est mais 3 jours on ça passe na bandeko. Tant qu'on a dit, on continue à mozinda makambu, ndeko oyo, asa DG ya pesa qui confiance, ba PCA société à gérer, mais bon nous avons qu'elle est pas yoapi déjà, et puis selon moi est souligné. Merci. Basakana ki na tangu ya Mobutu, basakana ki na tangu ya Kabila, et Kabila lobi na sukoli maboko oyo akozwa ebonga kibokozio se pesa melie. Alors mutango zui ebonga ezali kibokonzi ya maboko batute kibokonzi ya nzambe yango bitumba ezali mais lokola nzambe azala makambo oyo toza balongi mais congolais bamboka mususu ya zinga nzinga baza kokumisa likambo leki na Congo baza kokamwa nano esalema te. Passation de pouvoir signifie délivrance mais congolais ye moko aza koyeba te keno aza déjà visité na nzambe. Alors oyo batiaki ye mokonzi oyo ya Transco oyo ya kanisaki musala neza ya tata mama na ye nzoka ezali pona service ya peuple. Bato basalaka kuna impayé bazana basi na bana babela na bapota libumu bosomba babela yango mais basalaka bafutaka bango te mais lelo oyo mutambu ya l'état ekangi bango okokimela wapi est-ce que okimela ezalité et puis batuni bato basalaka kuna bolobi nini balobi no tozo na posa na yete papa lobaki le peuple d'abord donc ozala ndenge wana na bato o babimi na baba na Sonas oyo ya Onatra baboyi musala puisque 100 mois impayé donc il faut la paix mais libanga babambi na chakunde ke ko sekate elingi koloba bino nyonso o bosala ki na régime ya Kabili bon botala exemple o basali PDG ya Transco bakangi nanu yete yo moko yeba bipai nini oyo ozwela ki ebonga yeba bipai nini oyo tokomi bambula boni osali. Est-ce que salaire nezalaki combien biloko za nango na Kisasa yango nde salaire wana ko somba biloko wana point de interrogation ozona ndatikoyo c'est-à-dire yo moko zeba keno na zo soki 5000 est-ce que 5000 yango ko somba 40 mapa na Kisasa le bien de l'état le bien du peuple baza ba piller ya nation. Alors état de droit eza ko kanga bango c'est normal bato ya Sonance c'est normal bato ya Onatra balenga bato lak na bato lak balenga. Alors parce que oyo basi bazui et la kisi est un signe positif et continue à Kamboka, tremblement de la tête, tsunami et continue à Mboka, oh tobengi, état de droit en marche et kokanga mutunyo surtout, et kokanga nani, et kokanga mutu oyo ayibaki mongo ya l'état, et kokanga nani, et kokanga mutu oyo ayibaki ba bien ya l'état, oyo a pillé peuple, a exploité peuple, tina moins de pineur. Est-ce que le loko on va rebondir na makamozo expliquer pour n'a passer directement à la question suivante. Oui. André Kimbuta 345 millions Kamata Bongisa ville. Mbongikyo. Merci. Mama ya mutuya ezaliete. Kisasa déjà ezali André Kimbuta te. Bolobi toyebi que no amelaka diamba. Mais toyebi que diamba soki taba meli diamba ou même meli diamba za poalala. Mais yesoka meli diamba abiriki na télévision lobi que non, j'ai travaillé mieux que Kabila. Mais Kabila bimi na petenyo surtout. Alors j'ai travaillé mieux par Kabila par rapport à quoi? 244 millions de dollars, il fallait bon ça la bandundu. Et nous koloba que non, boel balingi mboka na bangote. Bandundu nanu babongi si angote. Ndenge na ko bon ça na kisasa. Papa lupango akombo la kandaku na yete lupango na yete ndenge ni locataire ko salela yongo. Impossible. Bandundu ezali toujours na bangungi. Ndenge nini abongi site akwa bon ça na kisasa.
eza pasi état ya Kisasa eza état d'âme ya Kimbuta toza na besoin kokota na ba détails te ndenge bozali komona fulu ezali état d'âme na bango bandoki ba préféraka bipa ya salité bandoki baliaka nye bandoki bamelaka ba masuba na bango mais tawana esili poso bazalaki na bolinga mboka Kisasa la belle ekokoma sola kimpuka te mais na yoki dikap alobi que non oui nous allons transformer le Congo et le Kinshasa. Alors na baumbu na bateke bakolo Kisasa baza kolela tango nyoso kolela soso mami se mona kate muta kokotela bango azate heureusement état de droit eye pona Kimbuta to banini mbongo za l'état bandako batongi na Kisasa mais bayeba oyo bayibi oyo batong bayiko bomba na miskili ya poto awa eza bambongo na bango te parce que bambongo mobutu pe bakanga ngo nyoso kokangama mais oyo etongami na Kisasa bandako batongi eza ya l'état et ko na service à peuple congolais et puis yemoko afuti baton taxe ya soki $55 et qui n'a na poche na ye na famille na ye na basi na ye na bana na bango tout se paye ici-bas maintenant c'est le temps de Dieu bako futa misala na bango basalaki na kati ya République démocratique du Congo tant ya état de droit et bandit président akoti akuti mboka ezali kao ye muta bebisi yango te bato babebisi yango eza lokola ba le pilier de la nation ba Katumbi eza ba Mbemba eza lokola ba Muzito eza lokola ba ototanga kombo yo ba Kimbuta alors babomengo baziwana eza ya peuple congolais ekozonga na malembe bango moko mutu bakokangama na mibeko bakotiana bakutina kata place yo mutu okanga bango le jour à venir bokomona bambongo bayiba ekozonga pona service à peuple congolais lokola ba peuple congolais na et puis na katiote ba taxi wana nyoso wana c'est fini ba taxi wana c'est fini balongoli yango déjà. Alors pour te dire que non, ma campagne va décider dans 4 cabinets, sans gouvernement non ezala annoncé. Taxe balongoli on nyoko la batapoto diaspora malgré que ba sous ba kozonga te passeport contre le baté passeport ba se ba ketisa na $50. Alors du coup pour te dire ça c'est le signe aux que non changement ya éducation, changement ya mentalité ni ne ko kanga biso. Même aux ala kandoki na ko par exemple na poto ba prélever à la source. Ah on a poto ndoki afuta ka taxe d'habitation ndoki afuta ka impôt na ye malgré ça ndoki mais azako ko s'imposer na mbula matadi ya poto te. Alors à quoi sert d'être un sorcier si je paie tous ces loyers tous ces factures et ngi ko ba état de droit ko ya ndoki ba kolimo na Kisasa et puis ba ndoki ya diaspora o bazali ko lingate de divorce sema na mboka ba compétent ba ta 20 à 30 ans diplôme exacté ba formation ba salité mais bazana besoin ka peuple asenga ka bango code et lui koloba état de droit et ko suki sanandoki pour ko bota misala tango ko bima ba église ko tika la polele yango moko parce que muta ko préférer akende musala que avant na kabeta ka munda banda lundi ti vendredi ndeko na asi mutuna na ngasuka donc to komina suka masona biso tango ekei tout le monde qui le peuple congolais tout toi c'est pela qui biso to maina balabala peuple congolais évidemment au bazana Kinshasa maina balabala ba yembi ba sepeli pour la mkonza sika mais aussi ba étranger au bazana Kinshasa bazana magasin bazana ba société ba sepela qui peut ba non mkonzi asika ye moi cadeau pour la musala et kende malam tam to koza na ba premier besoin ba besoin na ezala donc ya ndako na ye ezala ya musala ezala twende nini tomba memaki ba mituka ba memi ba enveloppe minene pour me cause ba ko payer $50 c'est surtout je pense que les gens qui vraiment à la hauteur il y a personnalité na e ba ki ko pesa même konzi asai na mbongo wana merci ba ko yeba nzete na mbuma nango pour avant yo mon konzi o banda ko belela bato état de droit yo faut dans l'exemplaire. Alors exemplaire na ye et la kisami na miso bato nyonso lokola ba chinois oyo ba boma congolais na miso ba congolais ba tout bien mbeli chinois moko devoir de sa congolais baza ko banga parce que chinois azana colonel na simana ye azana général simana mango de Cécilie. Alors ba chinois ba pakistanais bendie oyo ba nyokoli congolais ba libanais oyo ba nyokoli congolais makambo de Cécilie ba kei na momesano na bango na enveloppe ya kanyaka tolobaki bien le diable ne donne pour rien. Quand il donne, il attend retour. Retour na bangoni. Quand on va kei, balingi que chef de l'État, bayela ki chef de l'État, lik 4, premier verset 8. Foukamela biso, au commissaire mabange ko mama, mapa. Ba lobi adoré biso, ki bokonzo se opesa mela biso, e opesa mela. Zoka ki bokonzo ezali na maboko batote ki bokonzo za nzambe, okofukamela mutamukilité. Ayebisi bango nini. Alobi na bango que non, oui.
merci pour la félicitation Nabino, mais par rapport à cette enveloppe, allez augmenter les salaires de vos travailleurs qui vous pillez, ça fait longtemps, depuis le matin jusqu'à 20h, ils travaillent chez vous, ils tombent malades. Suivez l'exemple de vos compatriotes en Angola et partout ailleurs. Alors qu'ici, identité naïe. Alors qui bien, je vais transmettre l'amour au peuple congolais. Alors qui bien, je vais laisser les œuvres au Congo. Bakoye banzete na mbumana yango. Soki ezalaki bakonzi. Tant nazo kolanda ndeko Fayulu, so bayelaki 2 millions. Ndazo yango. Parce que Fayulu est égal motema mabe, Fayulu est égal Lukundu, Fayulu est égal que non divisé mulimo ya soso. Alors mon konzazongi seli bango. Et là qui si a éduqué bango, c'est fini. Et puis bah stopper pas n'embauche yate. Recensement est bandit, na ba opérateur économique est bandit que batala, batuboni bombocha, combien des années est-ce qu'il faut foutre à bango? Alors, bakozo rappel et pas l'état mais état des droits mutu et kokanga ba libanais, mbongo ya ba congolais, ngombo ya ba congolaise obo splata. Bakosala bango rappel ndenge ka fait ça na poto. Alors ndeko na moni vraiment to solisi masona biso pona moi lelo bino ndeko bolanda biso na pesi bino merci mingi pour to yebi était par réactivité na bino na ba émission na biso na ba message botika na en commentaire tout le monde que bolanda biso na ndeko bolanda biso bo pesa biso pe ba idée neni to ko changer ba émission na biso bo continuer na le lenga na puisque tout ça parfaité auto éviter et que bino bomoni que tout cela on m'a bé bozong sélection na ba commentaire de manière à ce que tout s'améliorer donc tout allez arrêter pour na ko finga ndenge ngambo mso basalaka tout allez pour na ko analyser un petit peu de notre manière ozoleka na katamboka donc ndeko na kanti ezali moins information dialelo et sili na Kinshasa toyoki ba militaire jour il y a je sais pas comment on appelle ça levé d'armes. Ouais. Voilà. Donc, bazoye manzamba ponio, olezala, titi mama ponio, mais comme nzamba ponio, osalela e nanzoto. Donc, diale le sili. Oui, mais l'albi, toza sunata ya ba idolâtre te na mboka wana. Ah bon? Batu ba fukamela ki Mobutu. Batu ba bineli Mobutu. Papa Mobutu akei. Alors, vous comprenez mon émotion. Allez, na miso batonyo surtout. Nzamba confondre avec que son nom repose à peine. Na mangambo yo ya sala malamuna na Congo. Unité. Papa mbo moko, mokozibo moko, ekolobo moko. Wana tokobo sanangote. Mais kokumi ça fait ça la moi. Non. Batata mine tomoni bango ba makila. Ba fukameli rais. Tomoni bato ebele ba fukameli rais. Intense ko yo rais pe akei. Et ba maladi wana. Le preuve en est le président Fachi, Mwana Bilaka, Oyo Kimbanga Lobaki, Oyo Penzambe Azakoloba. Et puis, Abengisi famille naye, Alobi voilà, état de droit et à marche. Et Kobanda justice et Kobanana na Jérusalem d'abord. Avant d'aller à Galilée, à Samarie, à Judée. Et Kobanananda Konangai. Et Zali Soutango Tezalaki ya Mobutu. Kongolo Mobutu, abotoli mutu kabatu, kuna mutakoko tate abi esili. Oyo na koyoka ye, place na yeza na makala. Abandi na justice. Abandi justice na ndako na bango. Le preuve. Na makala na otina makala. Mais na lobi, tangu yonde konangai ozali fautif. Mibeko muteko kangayo. Yete mutako kangayo te. État de droit est à marche. Mais vous allez critiquer partout puisque Congolais te met ça na blokwana te to yebi que bon. Sous la famille Mokonzi, jamais, non, jugé. Et les épreuves du président, c'est nos mentalités spirituelles qui viennent de nos familles. Ça ne vient pas du président. Oyo, Ezali, na Genèse 12, Oyo Abraham, et Sengelaki, état de droit spirituel et Abraham, Akabouana, na famille, na Ipabi Kisama. Ouana toko conseiller le président, Akouti, 9 Congolais sur 10, na ba malade, ouana le rôle Abraham, na Genèse 12. Alors, état de droit terrestre, et l'Union Kolbanini, l'État a un devoir, ba devoir na biso absolu. Ba droit na biso absolu, et l'Union Kolbanini. Droit na biso absolu, Ezali, l'État a copé sa biso éducation, a copé sa biso moussala, a copé sa biso santé, a copé sa biso logement, a copé sa biso au Italie administration équitable au Ekoufa na Congo. Merci ndeko bino bandeko balandi na kanti bo pesaka toujours makasi na biso nde tosangana na oesika pona kolobela mboka na biso tokotika te mingi bazana esengo te musu bazana esengo na kanti to s'améliorer na oy marché te année passée mais beau commenter
bofingate, s'il vous plaît, puisque Congolais, mingi toza spécialisé na bofinga, to fingate, mais pesa point de vue na onde, kolobaki bien te, place bo nenge, et belé bo salaki na pesi bino. Merci mingi na bino watbo bengaka poliment pour baki non. Mais franchement, ndeko oza vraiment diabolisé na ndenga mukete. Na yebi ke yoza na elobelino, donc franchise no mon boy na o transmettre. Babi men ndeko wana, mais aza pape quand même, les kotialati ya pape ya monseigneur, mais makambo azo misa ndeso boma mboka. Et ngwana merci parce que na yebisaki bango réponse oyo, réponse dans Jean 4 verset 22. Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. Quand le salut vient de Juifs, quel Juif? Yanzotote, Yekolote, celui qui est né de l'esprit et de la vérité, c'est ça Juif. Nalia dit Mamoutouté, ni offrande à Moutouté, c'est ça Galate 4:16. Mais là, comment on va savoir tout kata awa? Alors, tant que le état de droit, le état de droit terrestre, en marche, au Congo, sur la terre, personne n'est au-dessus de la loi. Même Jésus-Christ de Nazareth a payé ses impôts. Et nous Koloba, bah droit n'abisso absolu, l'État qui paye sa biso n'a kotanga. L'éducation. Mais donc na Congo, bah tout va foutre impôts, y compris par pasteur. Mais dans le bien, sur la terre, personne n'est au-dessus de la loi. Même Jésus-Christ a payé les impôts. Luc 4, Luc 21, verset 19 à 26. Matthieu 17, 24 à 7. Rendre à César ce qui est à César. Est-ce que Bakonzi, Batindi, Basaksedicien, Baye, Baskri Baye Kotala, est-ce que et Pessameli Bisoto Futa, Mpaku ya Hérode. Alors, Wane Rosara pour la question. Alléluia. Wana, Tokola Sabino, Elingi Kolobake, Elingi Kolobo Futa, Mpaku Nabino na taxe Nabino, Nde l'État, à quoi il y a Pesa Biso, Ozali Badouan Nabiso, absolu. Tout ça, c'est l'État. Oyo. Gouvernement a changement, tout ça cause la éducation. Oyo kufabiso, tout ça cause la changement de mentalité. Oyo kufabiso, sécurité sociale. Tout ça cause, oui, mais tout ça cause la travail, tout ça cause la santé, logement, parce que mon 50 ans, ben moi na 20 ans, mon pas on a qui ça, abeta ka badan. Makamo les akolo. Merci bino bande kubalandi, to komi mbarasima, botika la malamu. Mama Kitalatala, Béatrice Bongeli, la colonne de Luxembourg. Banaya Évangile en marche. Merci. Nzambe na lola bomba batela bino.